mbote mingi balandi émission na biso tozo kende wapi na sepeli lisusu vraiment kokuta na bino na journée lelo ça dépend place bozali eza bongo maman Nicole Moisanza wasela kabino émission tozo kende wapi émission tozo kende wapi eza émission moko po na changement ya mentalité eza ko permettre biso to avancer na mentalité moko ya malamu eza ko baxela biso 1+4 na ba famille na biso 4 na ba relation na biso na makambo nyonso tout oza kosala émission oyo eza pe kosunga biso vraiment to avancer na ndenge moko ya bien. Alors na kati ya émission oyo tozo kende wapi maman Nicole Moisanza alobelaka makambo nyonso to oyo etali famille ba réalité oyo toza komona na mokili oyo et puis makambo oyo etali pe mboka na biso pourquoi pas parce que toza wana vraiment il faut to sangana na ba pensée to sangana na ba idée yango esalaka kenyo to avancer na ndenge moko ya malamu bambote mingi na ba mama ba papa nyonso to obozana nga na ligne bambote na mama Irene Safi ma Irene na mono kala mbote mama Wilvian Tessa ba gros bisous place oza bambote na mama mami ngeni des royaumes bambote mingi na papa Claude Montana, bambote mingi na maman Moseka Bernadette, ma chérie Galia de Jésus, bambote mingi, et Chélia Rosa Rachel, yefo na pese bambote mingi. Alors bambote mingi pe na bandeko oyo bozalanga en ligne de fois na direct ezala pe na bandeko misusu ba mona na vraiment te, mais maman Moisanza pesi bino bambote mingi place bozali. Alors na sepeli vraiment to partager na bino sujet oyo na komi trop c'est trop na seza pe na bande komisusu ba ah maman Moisanza maman Nicole trop c'est trop yena nani et ça vraiment tant on a tie thème oyo boye et ça sujet moko oyo et ça un peu pour na ko révolter mutu na likambo msu mutu azalaka nango. Alors mutu misusu pe akozala na problème moko aza fatigué nango mutu misusu pe aza na besoin vraiment à réagir vraiment à se révolter na likambo moko boye yango na te trop c'est trop et vraiment ça fait partie na sujet oyo na intérêt ya biso surtout na makambo oyo na kolobela et tali vraiment kaka ngamo côté yango na essayer un peu ko expliquer pour na sujet oyo po ezala batu misusu tanga zomona sujet ya trop c'est trop azoba Moisanza vraiment problème nini nanani ba oyo bazalaka balingaka toujours place au polémique eza po bayeba ebanda kindenge nini esuka kindenge nini et nazo pesa nanu ba merci pe na bandeko nyonso oyo bozo kolanda ba video na nga bozo ba papa ba mama bozo ko benga bozo ko encourager biso bozo ko encourager ngai ta on a lobi biso na mobile na nga papa Camille ye pas zo akaton na ye ya ko bongisela nga ba caméra azo katan na ye des fois ko filmer nga boye ya ko sombela nga ba matériel vraiment yango na lobi biso bambote na Shalama boyamba na Allemagne la chroniqueuse na biso mama musala malamu mbote na papa Célé Simba et puis bambote mingi na mama Solange Aina et puis bambote mingi na mama Mireille Mala na en direct aux États-Unis puis bambote lisusu na mama Annie Watela. Alors vraiment na si bande ko mon na komi trop c'est trop na roloba vraiment milité na point wana mais tant on a lati t-shirt oyo vraiment ezo ko inspirer nga makamni na ekoloba na sur t-shirt oyo eza bongo pona ba komia wa RDC tant on a zolo ba vraiment trop c'est trop bande ko nga na zolo ba point na zolo ba parce que biso ba congolais bande ko bo soutenir nga ba angolais ba brazzavillois ba bololo kaka noko na zolo ba bolimbisa mo muke vraiment na za un peu particulier côté ya ba congolais na journée à lelo parce que vraiment ba congolais toza na makambo ebele différent na bande ko na biso ba africain musu ndenge ba vivaka différent na sens que ya malamu kaka te makambo susu oyo mabe vraiment ezara mingi pesuka kaka na biso ba makambo susu oyo elekaka na mboka na biso ekoki koleka jamais na ba mboka mususu ya ba africain makambo susu oyo biso pe ba congolais tozaka nango ba africain musu na tsana kaka ba mindele te ba africain musu bazalaka nango te. Bonjour maman Sephora la coiffeuse un gros bisous place oza pourquoi na lobi trop c'est trop bande ko nga ba congolais mboka na biso lokola Congo RDC
mboka wana po e avancer, mboka wana po e bonga, mboka wana po na changement nango ezosenga nango vraiment soutien mingi ya bato misusu ya libanda te, beaucoup plus ezosenga vraiment conscience ya ba congolais bango moko. Pourquoi na koloba bo? Parce que congolais azo vivre comme si que non Congo atikeli yango na responsabilité ya bato misusu. Eza na video moko euti koleka na Facebook. Nayebi te soki oza vraiment congolais oyo vraiment que non respectera d'abord mboka na yo, oyo vraiment que non oza congolais ya 100. Video wana oyo chinois wana tioli biso, il faut vraiment epesa na kanda, il faut epesa vraiment na esprit moko ya révolte makasi. Parce que chinois wana nenga azoloba alobi bien, alobi que non yepe akokoma abengi asali na tabenga congolais moko na téléphone, mais alobi pe yepa akokoma président na Congo. Mais misusu misusu bazofinga ye zoba yo osaka na biso, mais ozomona que non chinois wana pe nenga azoloba wana akokoma na yepe. Soki pe afungoli bandeko ne bafungoli pe misu batie pe po akokoma. Malgré misu ba congolais misu ba osuka na eka bozo finga eka na Facebook misu bozo finga ye, parce que congolais ba congolais misu nazo mélanger tenga na mélanger kate, parce que nga na congolais papa Erasme mobala mama Safi aza congolais, ba congolais oyo bazozwa conscience que non oyo ba lobelaka likambo ya Congo nyonso tout ba pasaka ba message sur net. Na tozana ba congolais ya ba soirée, tozana ba congolais ya ba ambiance, donc tozana ba sorte belé ya ba congolais. Ba coucou ma belle Linda Tumba. Alors tala net vidéo wana. Différence ni ezali na Kabila ndenga kotaki na Congo. Différence ezate parce que Kabila bafinga kaye ayaki na babot, Kabila bafinga kaye yo oyo Rwandais, mais Kabila aza Rwandais oyo misuzo atanga te, ayebi koloba français te, ayebi koloba nini te, mais aza muntu oyo azomonisa biso pasi oyo keno aza na mbongo o congolais moko akokokana na ye na niveau mbongo azate. Ba congolais ya RDC bozomona na niveau ndenge nini biso moko ba congolais tozali. Alors ba congolais ya RDC bango baza badanze, ba congolais RDC bango balataka forme. Ngana uta webisa film na téléphone ngabi otikali muke ba congolais mindele po mindele bango moko même na parlement européen ba komi koloba likamba Congo bazoloba bango vraiment, parce que bazoloba comme ndenge ni RDC zoke na kao complicité ya bandeko na biso ba Ougandais na ba Rwandais, parce que tala kaka africain kaka nde mutu azoboma ndeko na ye africain. Mais siko pe mindele pe ba kopi bazobimisa ba secret ba ngi pe congolais po za la pe réveiller. Mais siko ba congolais bango moko ya RDC congolais a réveillé. Tenga na ta tali vidéo wana chinois wana azoloba ke ye pa okoma président RDC azobenga congolais moko na téléphone azofinga congolais zoba. Pourquoi azofinga zoba? Biso to kasa ote pourquoi finga biso zoba? Parce que omoni mo zoba oyo baso tali so ke non eloko ya la moza ya bino moko me bozo négliger yango. Yango moni chinois wana na vidéo ya fingi congolais zoba azosala yango ngata on a tie trop c'est trop na tie trop c'est trop. Bonjour kana René Mukamba, coucou maman Julie bambote mingi na maman mami sala lokuli. Alors pourquoi na tie thème trop c'est trop? Parce que ba congolais na ndenge vraiment ya logique toza ba africain oyo batikala avec trop de complexes. So à part complexe baza africain o baza na kidiba na niveau ya siècle oyo tokomi. Coucou papa papa Edo Samuel Muteba bambote place ozali na Canada opesa pe maman Lili bambote mingi. Alors pourquoi ndeko wana chinois lobi biso bazoba chinois wana fingi biso bazoba wana eza pona a réveiller na biso na non. Comment vous négliger un pays comme Congo? Comment ndenge zawana ba congolais soki bolobi boza mayele? Comment balobi te que non tout le monde doit faire la politique? Non, c'est pas politique, mais c'est exactement avoir conscience que non. Même si on a na poto awa, donc tant que oza congolais, exactement il faut avoir na conscience que non. Tout le monde a ba musicien même ya ba africain. Ceux qui ba musicien ba africain ba beta musique na bango tant que ko toucher pays na bango nyonso tout balamukaka. Au moment la musicien africain comme ko sala tout que non
attirer attention ya peuple azala réveiller na mboka na bango tala misusu likama ezokota mais oyo biso ba musicien na biso africain bazala bango misusu ambiance azobeta na ye esili etali ete to ayemi nze koyemba nzemba Congo elobi eloko te mais kozala réveiller parce que Congo ezali mboka na biso tango chinois na zoloba différence nini eza chinois na Kabila parce que biso à part complexe peuple congolais à part yaonga na lobaka na ndeko moko lobaki pour avancer il faut bima na milliers ba congolais pour okende liboso bien il faut vraiment kobima na milliers ba congolais pourquoi parce que à part complexe na kata milliers na biso toza na eloko mosusu te preuve ane nzambe azoteya biso na bafaso ebele namoni meme video moko bana moko ya mindele ata poso ya mutu mwindo ezalaki wana te bana mindele bazoyemba nzembo alleluya nzembo ya nzambe bazoyemba ngo na lingala mais la plupart ya bana ya bacongolais ya na poto awa oyoka bamama na bango o te nga mwana nga yebi lingala te alobaka anglais omona kote kuna mosusu te mwana nga yebi lingala te alobaka français omona bozomona peuple yango ndenge peuple azali ndenge peuple aza inconscient à part peuple yango kozala inconscient aza peuple moko ndenge eza wana aza motema mabe na niveau ya mboka na ye siko à part mpe kozala motema mabe eloko so ya peuple yango atikala nango kofinga congolais aza peuple moko aza na banalité donc ba distraction moko boye misusu bazofinga na Facebook au moment où ozofinga na Facebook Jeannette Kabila aza na mbongo moi isanza kuta ko telema na yete au moment où misusu ozofinga elongi parce que okofinga pe mutu te nzamba sali parce que nzambe mutasala biso nyonso bande kolanga to nazo ba trop c'est trop peut-être bato basongi misu ba ya ya maman moi isanza aza na problème nani ngana za problème na ba raisonnement ya ba congolais ngana lobaki même eloko moko na lobi ke non nga ba milliers misusu ya ba pama ngana kindaka te même ba fête misu ba congolais na linga bango te parce que tozo ba fête misu za ya calme OK non mais fête bokota ça biso te ba fête total ka te ke non on dirait to bonga alors peuple moko ezoko bonga te peuple moko ndenge eza wana eza na problème si problème même ba ndeko na biso mo ba africain bazo seka biso ndenge chinois wana azoloba wana bakolokota pe kongoko na chinois na Kabila et différence ni yango ezalaki wana Kabila o te azalaki tansimen o te ayaki na babot mais to kesko na ba compte na ye o atongi bandako minene na ye kaka ya ye moko oyo mpe ndenge eza wana aza na mbongo koleka bacongolais batanga na bauniversité oyo kutu na monoko kutu français mpe efandi te mpo na ni parce que mpo na kolobaki non bacongolais faut conscience parce que na mboka na temps oyo na basiècle oyo tokomi eza basiècle jeune nyonso tu aza jeune ifo akota mpe asali mpe ke non asali mpenya mosala moko nde tozomona epa bafrançais ba ministre ba Macron surtout monia boizo za ka ba jeune kaka ba misusu kutu baza pe na ba 40 te ndeko na nga congolais yo ya ko enrichir mundele olobi ngana lobaki eloko moko ti ba mindele ba kobandokanga ba congolais na ba gazelle na bango Versace yo ya mamoto yo di ba boy ba somba pene lamba ba bité vous chez vous là-bas il y a la guerre il y a bana kuna bazolala nzala va donner les dons là-bas ndenge mama na biso ndenge na salaki nini appel ya makambo Kasai ndenge azoi koloba keno na Kasai kuna bato bazolala nzala bana mike mais place yango msu na Suisse awa makambo ndenge lekaki na Lausanne awa mais ata congolais moko te vraiment oyo même misusu keno aya kola publicité 1 euro nazopesa ba merci mingi na mama na biso Mireille Mala na États-Unis place ozali mama oyo atindelaki nga même code pona kobakisa plus na makambo oyo etouché nini Kasai kuna même na Beni kuna ba petite chose ba congolais bazoko kosala ngote mais ba congolais baza ba champion soki miso otenga lataka griffe boye mais bozo pe congolais yo ozo kende wapi congolais ozo pepe moko na minute oyo eza likambo te nga na sala la politique te eza likambo soki ozu faveur wana ya koya na poto mais eza poza na distraction pete na ba siècle oti tokomi eza bata oyo tozalaka eza bata ya kosala te ke non onga nazolata boye nga nazolata griffe boye onga na memaka saki boye non mais eza meme mawa
kosala même bapel oyo bavideo nga nazalaki nanga msu mungala nasaleli video ya tribu mosusu mais ozomona même bakolo moko bakolo tribu yango bango moko baza inconscient bango moko bakaseye mosusu ata baza awa ata même 1 euro ata même 10 euro ya pamba moi me tantini mpe mosusu atindi code ya Western Union azalaki ne mpe kaseye te si on azopase message boye bandeko na nga peut-être bato mosusu bamonaka ke non nzambe ayokaka bango soki opesi ozotalisa ke non paster amono ke non ozopesa dime ozorespecte bible non soki ozokoka koede babola te sikoyo ozopesa paster ozopesa ye paske mpo osepelisa ye mpo na nini congolais oza motema makasi na niveau ya situation oyo ezoleka na mboka na yo kofinga eza arme makasi mpe bacongolais eza te basoire te eza te bolataka bagriffe wana te bazoseka biso meme bamindele wana na siècle oyo tokomi mundele so bazoyoka soki Macron na Sarkozy bazoyokana te soki eza mpo bayiba Congo bakoyokana mpo basala kaka complicité bayiba Congo mais biso bacongolais eza komona msu ke non koko René Mukamba asengi msu ate tokutana kuna te nga asolola na René te mais tala nanu intérêt ya drapeau oyo bandeko na nga drapeau oyo eza na besoin ya solidarité na bino nyonso eza na besoin ya soutien eza na besoin ya amour na bino bacongolais bozoyo makambo mosusu oyo meme biso oyo toza na kati ya diaspora awa toza awa ndeko soki oye awa eza te que non ici c'est la Suisse ici c'est Paris ici c'est Allemagne non eza mabele na bino te parce que soki oki oluka mosala na vrai allemand na vrai Suisse mundele ozwa nanu vrai Suisse azwi yo nanu étranger otala so mosala eza nanu nsima po apesi yo mais biso soki toza awa omona bacongolais mosusu aza azokola enrichir mundele oyo te 10 000 euros onga nalataka blouson ya 10 000 euros oyo te saki oyo na sombi oyo te nga nalati Versace me ndeko na nga mundele aokota na nini epa na bino kuna wi mindele misusu basombaka balataka maputa mais dépense oyo bino bozosala ese mundele akosalela yango bino ifo tokomaka mpe na biloko bongo bandeko na ngai yango nazoba bamilie bacongolais so ofandi okoprogresse te nazo mélanger te mais bamilie nga nalingaka yango mpenza mingi te na sens ke natalaka msu nazokende korépondre invitation na place oyo bato baza na esprit moko ya progression esprit moko ya nini ya koavance nakotala meme bato yango soki tozolobela makambo mboka to tozotala mosusu parce que mokili oyo ezonga nango nsima te bambote mama Rosa mokili oyo ezozonga nsima te na basiècle oyo tokomi ndeko na nga mpo nani bacongolais boyami te ya mabe makasi sur kombo oyo RDC tomoni meme babravo nazopesa bacourage mingi na frère na biso oyo napasaki meme message nakomaki mais nazopase message na frère oyo azali koloba mpo na Congo ya Lumumba mpo na Congo ndenge bazoboma bacongolais silence frère wana il faut ko soutenir ye ko passer message même place bazwi akende te atika. Combien de fois Congolais même na communauté kuna européenne kuna na ba Belge bango moko bazo bimisa bazo pesa bino ba idée. Ozomona kaka Congolais toza kaka kena msusu moni maman nani Fleur Rose de Switzerland ye pa olaksani non eza question na azo laksani ni tende konanga ba Congolais bazo ba bandeko na bino ba communauté internationale bango bazo ko aviser bino que non balembi pe makila na bino etangi mingi sikoyo ekomi ba responsabilité na bino sikoyo au moment où ekoma ba responsabilité ba congolais misu baza na ba direct akomi ote yo za na yoji oyo yo etikali kaka bango ba communauté internationale ba ofanda ti ba koloba il faut to chasser ba congolais na magasin ya ba griffe etikali kaka il faut ko bengala ka bango boko oza peuple mo mtema mabete likola mboka na bino même ata ba arabe sur ekomi likamba sangala batiaka ba mbongo mpona mboka na bango batiaka tala mama Ange mama na Marquise moi ça papa Paul na Lausanne tala idée oyo bazwaki ya ko récolter pona makambo etushaki Kasai. Alors ozomona que non eza likambo te que non ya etali bango mais eza likambo ya Congo mais lelo sikoyo tango chinois wana oyo akomaki chinois alobi que non yepe bientôt akokoma président na biso
biso tozozwa yango kaka boye ozokoma ya chinois yo zoba nyama ozofinga me Kabila eza ndenge nini eza ndenge nini ayaki mpe bongo akomi mpe moto ya mbongo na bandeko ne bakomi mpe bato ya mbongo me biso totikalika biso tobima badanse na badirect tobima mibenga ye na pana bolimbisa mwa moke bandeko na ngai ndeko moko auti kobenga ngai na WhatsApp awa direct bolimbisa mwa moke ezokata ndeko moko azobenga ngai na WhatsApp awa bolimbisa mwa moke bandeko so nakomi sujet oyo nakomi trop c'est trop eza emsu misusu oyo bazala mpe basongisongi nazo korepete eza mpo na vi na ngai natali nalingi tosala nanu mwa il faut koraisonne nanu bandeko na ngai il faut koraisonne nanu makambo oyo ezoleka nanu na RDC nanu eza nanu na baprovince ebongo soki ekomi na capitale misusu bokoya kolukaka biso te mama mo isanza zwasa nga soko oyo koluka ngai namonaka yo misusu tosalaka baapele osangisaka te soki ekomi likambo famille na oyo koluka ngai namoni wa motema mabe parce que il faut bana nanu koede nanu bano bana na baeste bakongo ngai ndeko na bino oyo nakoko osala vantar te ça fait 2011 ti lelo ngai na contribuaka toujours soki nayoki batinda koto oyo ngai wana nazotia ndeko na ngai eloko malamu nini ozosala mpona RDC eza te ke no tozalaka na ndenge nani alobaki kutu mobali nanga papa Camille abi mama mo isanda etikali moke fona komela kombo nani ya moto yango nani kolo nini Facebook oyo akrea Facebook abi miso mpona badirect mpe surtout ya bakongolais nani misusu edimine tozongana na conscience ya makambo ya Congo baza moke ozomona misusu bazokopartage ide nasepelaka mpe na geste ya papa na biso Patrick Tadoul omona aidentifie boye mo isandi ya kotala boye ça fait ezokopesa information mais omona oyo ya biso bandeko na biso bandeko oyo nga na boya meme naloba yango nga kutuko mwana mwasi moko aloba na nga salaka émission na basapere epesaka bavi obike na seka raisonnement wana mabe na seka yango na bi oyo nzambe na ngai manque donc obiko nazoloba bi eske nga mani nazosala baémission boye nga nalukaka bavi to nga nalukaka nde changement mentalité émission oyo mama Amina Sidibi mama na biso afani na Londres kuna oyo nzamba inspiré asela biso émission nzela ya sika nzela oyo keno moko la moko to soso la place ni toza kokeni donc ndenge za wana mutu ba émission misusu bon na comprendre ki ndeko na parce que na niveau ba congolais ba misusu bazo koluka ba yebana ba misusu bazo luka emso azo sala ba émission misusu po ba vie emata même nga nati mutu net nga lokola mo isanda naza na besoin ya sous-communauté na biso to changer to neti nga boye na yaki pe poto avant banda koloba na mona parce que mundele na moni mundele façon ndenge aza ko vivre na moni même tina bana mindele bayebi politique même ya mike bayebi politique la sase baza wana tout le temps na information même na banda kuna bango na kendaki nini nazo batango Macron azo akomaki président na ki rotika bana na classe bana ba obeta histoire à Macron baza bana 10 ans. Moi, quand tu as ta vie, bon, moi, et toi, c'était pour qui? Ah, moi, j'étais pour Marie Le Pen. Ah, bon, moi, j'étais pour Macron. Non, maman, mais oh, il y a des choses qui n'ont tata mikolo kuna mwana kuna. Toi, t'as ça. Oh, et ça, poso, 10 000 €. Toi, t'as ça. Bande konanga. Toi t'as ça, jamais mona Kabila, toi t'as ça lati, jamais mona Jeannette Kabila lati, toi t'as ça, jamais mona Msou Zoé Kabila lati, jamais Msou ta bandeko la biso même ba maladi Msou Zoé ba griffe mona ba congolais ba pesi bandeko la biso Msou ya bangambu, to bandeko la biso Msou oyo ya ba bikolo Msou. Mais à part bandeko na ba koki kozala Msou, ba lati ba griffe, mais soki ba lobi que non, ba benga na ba congolais ba benga naka. Ozomona problème ya zolo bakina problème ya congolais azotala intérêt ya yemoko eza intérêt donc tant bandeko na biso ba africain na misusu tant e comme un sur distraction misusu muke to boy to za bato to ko sala biso pe distraction mais tant e comme que non balobi ba benga na ba congolais misusu ozomona bi ba bengani ba congolais ko et biso ba africain entre kaka biso na biso te bazotala nanu intérêt ya bango moko. Bambote mazozo bosomo bomo mama. Alors pourquoi na lobi trop c'est trop bande konangai? Place aux ali vraiment. Soko moni ndeko moko
MC tozosala appel alobi te ke likambo ba combattant et loko oyo nasalaki des gestes message na pasaki mpona bandeko ya Kasai même ba oyo baza na Suisse bandeko nanga kaka bino bata liboso bolataka ba griffe kaka bino bata liboso omoni problème oyo eza vraiment na ba Congolais. Pourquoi nalobi soko oza moto sérieux olingi avancer po avancer koza na milliard ba Congolais te oko avancer te po avancer bima na milliard ba Congolais oko avancer bien oko sala pe ba faire okende bien parce que Congolais nenga zana ata lokufa nzala na ndaku na ye akolakisa yo mazozo keno ye alataka bien alataka griffe bien akolakisa te keno aleka msusu na simple drapeau oyo ya t-shirt oyo ya drapeau oyo nga moi sanza na lati non akolinga marie nyesa mone keno alati Versace eza ignorance oyo lobaka ta masi ya la France kamit nègre aliéné donc eza ba biloko moko donc pour Congolais alati asombi elamba Versace amoni keno alati bamoni keno aza na mbongo non monsieur qui yibi au violer contre loi olingi ka casier judiciaire beba après pour kaka batu ba mona sko imagine toi que non ozala na milliers ya batu boye yebisa ma soki na vie na yo oko progresser te oko progresser ya buzoba mais ko progresser na ndenge ya vie moko poser na vie ya ko penser pour les autres oko progresser te parce que oko tika ko kanisa pona batu te baninga te o nga nazoloba oyo nazolobela pona bandeko oyo baza na Beni pona bandeko baza na Kasai pona frère o Congolais oyo abeleli peya Lumumba abeleli peya nini aza mutali bomba te pasi eza na niveau ya Kinshasa pasi ezali batu bazolala na ba carton batu bazobela ba malaria bazozala na typhoïde pasi ezali mais en plus eza ba responsabilité pe ya Kabila te Kabila mona ki peuple moko inconscient donc misu lobaka Kabila lobaka te président moko ni ngako tu peso na filo kwa Kabila na kosala pe ka bongo parce que Congolais za peuple moko aza champion en akofinga Congolais za peuple moko ba prouvanaka entre bango ngana adanze papa aimé a pepone o kokani na ngate o lata net ngate ezala même ba musicien na biso ata msu de ata yembi na pour la Congo mais o soki ba komi ko toucher ba richesse na bango ba komi ko yiba ba bozi na bango oli atelema le vite ndenge za na mondo kwa mama mami Henriette mokango atelemi ngapi na landa mama mami to ngapi na landa mo isanza to ezaka nango likambo ya nini te ndenga pe nazoloba be ezali likambo politique te ezali likambo nde ya oyo nga nazoloba ezali langage ya solidarité nazolinga mpe kolobela façon to se comprendre na point wana langage ya solidarité eza très important même na miso ya Nzambe mais la plupart ya baba Congolais baza na esprit ya solidarité wana te sikoyo bandeko na nga ba Congolais eza mawa mingi boyebi ke baoseka biso bazoseka biso basekaka biso même na bandeko na biso ba africain ba angolais basekaka biso ba brazzaville basekaka biso yango toza champion komi ba brazzaville babengani biso kuna komi bozo bengala biso bazo bengala bino emso po bapesa bino pe makasi ya kozwa conscience que non mboka na bino boza kaka batu te bolakisaka batu ke bino nde bolataka bien bino nde boza danse na minoko mais mboka na bino batu o baza dans les neya bazo koma batu mbongo na kata mboka na bino moko sikoyo biso tokoma na bakongolais sikoyo bino bokomaka bayanke na mboka ya batu nga naza mwana na Suisse ndenge eza wana awa na ngai mo isanza ici c'est la Suisse ici c'est Paris ici c'est soki Belgique ici c'est soki nini non andeko na ngai trop c'est trop bakongolais trop c'est trop mais boyeba yango eloko mona ina loba boye Nzambe aza juste oui pourquoi Nzambe aza juste musala o nga nazosala so nga na bénéficier nango te bana nanga pe ba bénéficier nango parce que nga pe nazo penser pour les autres bana baza mike bazo yeba penya moi bien te mais oyo nga nazosala nazo participer na pasi ya baninga
ba oyo pe bandeko na biso mosusu bosalaka net namonaka mama Liliane Ipondo asalaka namonaka nani papa Riki Nemela papa Riki lelo akomi anatongo apesinga pasi alobi mama ata nazwi décision nalobi na koloba te mais ntango nazomona bana na Beni bazosala examen d'état bana bazosala bazwi ka bombe batieli bango po imagine toi neti yo boti mwana no na poto sikoyo mwana no ake classe oyo kaka ya poto awo bazwa siko bombi batie pasi nini okosala congolais botika motema mabeko eza likambo ya politiki te onga nazosala nazolobela langage ya solidarité au moins bozala pe na bon sens botika ba distraction kaka congolais mutu amemi ba distraction même na ba Facebook en direct oyo sur ba Facebook oyo kaka misusu nga na leki ba vie yango ya ona tunaki na video moko na bikala to ba Facebook yango ezalaka te ba direct yango na mona écoute mama Berthe Limaya atia lobi Facebook ebimaki soki na 2000 soki komenga bi ebimaka kala mais on dirait na ba 2016 na ba 2017 awa nde ndire batu bisu basutukeli yango andekolanga ba congolais mais yo oyo misusu obi ke non ate mboka mundele eza yanga po nationalité makambo ya le reste bandeko wana bano babomi bango na Beni kuna etalinga te bano na Kasai wapi ate ngetalinga te mama jour pe RDC wana kobongaka yo po kobénéficier nango te misusu pe ndenge eza wana biso misusu tokobuka oyo tozolona yebaka kosala bolamu parce que génération na yo nde mutu kobuka ngo biso pe tokobuka oyo tozolona oyo eza politiki te soki oza mama moboti omoni place oyo bazosala demande à fond ndenge ya ndenge nga nasalaki video nalobaki mpo na Kasai kuna na Beni mpe ndenge ezoyinda kuna soki oza mama moboti misusu bozalaki na bilamba na ndako ata ozwaka miso 5 ata 100 pamba ata 50 fois pamba tala geste mama oyo mama Mirai Mala afana na États-Unis abengi mama Moïsanda zwa kodango papa mo nani na loba kutu l'homme le plus heureux pasteur l'homme le plus heureux akoma ke loko moko abi non akomi ndeko moko abi mama Moïsanda za pasteur abi tala mama Moïsanda za pasteur tabi pasteur azosala musala moko munene alandi alobi te abi mwana mwasi oyo azomérite atamelaka ta bakoka parce que musala azosala eza makasi mingi mais eza na bandeko mosusu ndenge eza wana bazaka na manque ya solidarité eza likambo te keno yo ozotala Congo lokola oza étranger tala chinois wana ndenge azoloba chinois peut-être place oyo mon vieux depira motema ya mama ngati abengi ate bandeko na biso bacongolais tosangana ndenge eza wana totiaka ata ba 1 euro toboyi te bato biso bayebisanga mama Moïsanza omona boye misusu kopesi kuna makambo ya serie ezalaka te omona boye misusu bakolia ndeko na nga nga nayebisa bino nga naza ndeko na bino banda 2011 banda nga napesaka so namoni basengi makambo ya Congo omona misusu 50 euro elongwe misusu omona boye otindi boye soki mpe koma te mais nzambe azomona d'abord non première solidarité oyo oza nango mpona pays oyo communauté internationale bakomi kobimisela bino basekret bakomi koloba mabe moko mpe bacongolais balanda information te bacongolais baza rare omona ke non azolanda débat azolanda information congolais azani kaka so atali kaka video moko ya politique pardon video moko ya nini ya polémique miso amoni video moko place wana bazofinga motu boye te misusu kutu omona kaka amoni mutu akomi kaka ye abengi mama Moïsanza ngomona fia nandi azokoma siko opakela nani yo sala benga no matiti opakela nani donc eza kaka bongo mais bozomona information nga namonaki video moko keno na parlement ya babelge bazoloba vraiment mais biso sikoyo bacongolais yango nalobi bandeko nanga mpo bo avance milie bacongolais fo kokimaka o mpo soko oza na milie bacongolais okoprogresse te milie bacongolais ezaka nga na leki na ba fête tozoyeba te omona fête ekoma lokola concert fête omona boye anniversaire ya mutu azwi micro abanini ekobwakaka lelo bakomona mama Moseka Bernadette mama Moseka eza fête ya mama Moseka te eza fête ya bato abengi misu dile ezali forme sure esimbi azotia bamiziki aye dite ndenge eza natanga nkombo na ngako bakotanga nkombo no me na fete ya bato place wana nde esika bozo comprendre te
Si on peut se battre, peut comme on a yo, aux unes on peut le répéter, et ça y est bien battre comme on a yo. Pesa pe mambongo, pesa no pe monga koka pété, mais on y a pas côté sa distraction, vous avez la fête ya bateau. Mais dans ce bateau c'est tout parce que chinois lobby, parce que c'est totalement bien, bah chinois mutu bazana ba faire na bango peut trop na niveau à Congo hein. Ba chinois bazana ba faire na bango, ba chinois bazana ba sali ba magasin na bango kuna, ba chinois ba sali ba bilo na bango. Bon pour ba kota na tio ba récupérer Congo, là on y ezanga. Là ezanga ezate. Mais vidéo au chinois wana lobaki wana. Abengi vraiment allô azolo ba vraiment wana bientôt moi coloniser Congo bientôt mais toko zo ma seki zoba au fin amuzo zoba yo zoba te parce que bazana connexion kuna prévenez misusu ko bobio bango bakoma na priorité ko le kabiso mo ba congolais déjà ba signe eza ba signe ba congolais Congolais oza danser nani yo ozolata bilamba cher ozosomba bilamba 5 000 €, 5 000 francs suisses au sac à 2 000 €, 2 000 francs suisses bauti libanda baye bakoma ba millionnaire yo nde muto ozozande muto a passe na sens que parce que bango bazoseka bauta wana bazoseka tala kokasa te so yo ozolata pantalon leki muto a kilote na mbongo Même si vous avez pantalon na poche dans le côté, mais muto kilote alati même si na poche dans na mbongo ebele. Alors eza ma mingi yango na lobi ke non biso mo même na kati ba milliers na biso ozo mona que avancement ezate. Yango na sala émission oyo pour na changement mentalité, mais na za pe trop milliers na biso te. Même bande comme susu pardon papa Camille ba bolimbisa bande même bande comme susu au mona maman mo isanza yo zaravement trop ba nini te to mona ko trop ba fête te to na tala ka ba milliers na tel que ma sœur na maman a dit sumu sumbu asali loko mo azakane poser dans les kana sœur na ngai maman na ngai Liliane kombe kuna na Neuchâtel asali na Miss Mongo asala ka nini émission maman na ngai Miss Mongo alinga tout le temps tous à la réveiller toujours na makamba Congo. Alors eza la place oyo ngana linga kozala pona surtout ceux qui vraiment tozota la lobby ya Congo tozolobela sur avancement na biso sur manière sur façon ndeni bato azo se comporter kaka ngulu boye ba fête oyo za ba loyenge ba fête oyo ngana za danser ba fête oyo ke za danser ko yinda e ko leka nga ba place on azala nangate nazo ko visa ka boye déjà pour M sous de comité na inviter maman mo isanza e kozala moi passe pour mon ngai na ndenga mabete na ndenga orgueil te parce que net ngane na zaboye nazala ngana no ya kobonga te na l'équipe mutu te na ko kende sika o te bazo bela ka déjà que non o biso to za danser bango so ba leka batu ngana na lekite ande ko na nga ba congolais tozo kende wapi bino kasi chinois wana chinois alobi bien ndele za wana ya okoma président Congo bongo azokosa vraiment chinois azokosa te. Si on peut les gens tout font les misouté, n'année pas chinois madame magasin là, on va avoir connexion là, il on y est mais biso to tika la qui dit bah, ok, n'attend là nous pas j'imon quoi la bâtie polémique wap, ok, n'attend là nous si comme boy, bâtie kuna les gens maintenant on va au soin non, bâtie vidéo moi ya mutaka la banane on va n'a pas bâtie qui est boy, nzambe, même à temps du bas sénégalais. Même à temps où bande ko ba bikolo misusu ba sala ka makambo biso penya ba congolais tout ça la té même ba média na bango ezala ngo na ba buzoba o biso to zala nango té biso kaka bande ko boka sa té misusu o té ngana de na zaboye soirée ngadi na zaboye ya nga kutuko ngana a danser tant que Congo na ebongi to a danser té ba danser te ba Congo ba congolais bolata ba griffe bolata ba danser te bato ba danser ba uta ba oyo ba yeba olia mboka na bino ba ome ba richesse mboka na bino bazo sala tout po bino bo sala par terre po bango ba bonga oza danser te comment ko oza otika li passe na famille na bino
awo yo ça la facilité ya kosomba babiloko a griffe ya kosomba babiloko nyonso tout au lieu même so penser ba kete biso combien de fois na sala que mission koloba ata ko tango so kabia so bon sanzela te mais mingi boza ana poto yo mo poko bon saka quartier na bino d'après so zuka m sumbongo lobite ba mona ngana memisa ka bien ba mona ngana eza wana na lati la mama ko ya griffe bien non na comment vraiment le moko zo marcher za te ba na kota na lisolo mbanda nga betela ki nga ya église moko parce que obozo mona même tozala makambu nyonso tout na Congo ba congolais makambu nyonso toza ya mabe même na ba église nazo mélanger te nyonso ba église ya biso mabe nazo sangisa te église moko awa kaka pemene ya Lausanne bazo prier bazo sala bazo ganga ne mama nanga ana manaka tsaki video mo ya pasteur moko azoganga na tuni ko na bime ne komele na bi bato ba prière ya oganga baza bato basala masumu balinga kotika te baza ba prière ya lokuta parce que vraie prière est la même ya oganga te église na bazo ko ganga ti ba bengeli bango police akwei police a interdit bango ba ko prier ici wana te yoka pasteur wana africain a ozanga pe congolais te alobi po ba tiango na journal alobi o te abande ko sala délivrance et bon délivrance on faut ganga azo ganga skota Nicolas o ganga na ye ba bengani bango na église o nzamba bonga za côté ni azo ganga kasane on dirait kazo ka prier malembe on dirait nzamba o yo côté il faut ganga tala ba raisonnement tala ba façon oyo ba congolais bazala ngo wana na nyoso tezani eza ba intimidation azo ko intimider ba ndimi azo sala tapage po oya sali wana eza tapage parce ba kokwa mindele bisu ya bato baza pembeni wana botala ba mentalité oyo ba congolais bazaka nango na Facebook nde ekoma isu likambo ekoma lisu nde likambo et ya mona lobi trop c'est trop bande ko nangai kaka yo mto adanzi kaka yo muto oza biso ba congolais o te biso ba congolais to la ta forme mais kabila bi momoni ala ta forme ni asa lobela bilamba te bi bolba o te Janete Longi boyo te bomoni a simbisa ka lobi non toza peuple moko sel na mokili oyo peuple oyo baza inconscient eza ba congolais siko soko za congolais pour bonga il faut bima na système façon de vivre là-bas bazaka peuple moko ya makambu na makambu soko za pembe na ye obongi vi na ye bongi akoti lo mutema mabe abandi ko funda yo ye moko pe kaka bandi ko funda yo na police congolais kaka bande ko na zo mélanger te mais na zo talisa que non congolais za na esprit ya azo za na esprit ya solidarité. Tala geste o peut-être o ya vidéo na salaki ya kosala fond ya kolobela sima makasai ata kutongo ndenge bandeko ba congolais na Lausanne bazangi baze belé ba d'origine kutu bakasai ba mo bazali mais pour la ni conscience zéro boy bandeko na ngai pourquoi ezali kama mutu te emisuso ekomi que non likama mbongo na bazo récolter obengo tunya bitengala ngina mona vraiment ba preuve na ba vidéo na comprendre papa Camille pardon papa pesa na porte monnaie na la sa preuve ya Western Union parce que pona bande ko mususu ba mona pe que non ezala na lobby kaka kolobate eza malamu te jusqu'à quand bozwa conscience après ce président ya étranger à côté eza ba faute banane même mindele balobi bui ba yibibino mindele ba yibibino trop bazo réclamer pe que non bozo makambo a main bozo zoate kote kuna na Afrique kuna so bango moko baza oya biso mo ya biso mo kuna bazo zo conscience te oya biso mo pe a na kati ya diaspora bazo la biso que non ba griffe au quoi to komi na été boye voiture ya cher mais ya on de konanga soko niveau avancé milliers ba congolais pas trop na milliers ba congolais au progresser parce que soko lobi kete au moins un message na sala oyo ezo yoka na ba oyo bazo vivre na façon moko mabe bazo yoka na bango
mais ko esengi te que neuf fois nazala na milia ba congolais non nga yebisaki même ndeko moko maman mo isanza ndenge eza wana ndeko wana il faut mona na rapport batu ba yebo non nga yebana na nga pona sina ko sela bino pe orgueil te ko sela bino vantar te même tantine moko auto koloba bi te na otala ka vidéo mo be mais ayebaki te que non nga nazali proche kutu ya famille asutu ki kutu mais ateli vidéo bi mena tala ka ba vidéo na yo mingi. Alors, exactement que non, pour n'aller sous pour n'amonana, il faut être, moi il faut pas rater soirée, moi il faut pas rater la fête, moi il faut pas rater la terrain. Bah terrain, il faut mettre la place à Batouni nazo kendet. Nabi été, maman mami fomba, yara dakito kenena na milieu bo, pour bonga, pour avancer surtout na niveau pour toi. Éviter milieu ba congolais. Milieu na biso, makambo ça trop reculer ma casse na ba moment otokomi ti na ba 2017 congolais ko revara ba forme te ba o balati ba forme ba grand prêtre o balati ba forme ba la si mitu na sama bile si ko na siècle otokomi et là ba génération ba jeune il faut ba jeune mitu ça faut ba jeune balobela batala masolo ke non aneni ni avenir a mboka ndenge ezokende lobi mboka ne ekende lobi ni ezati ba congolais bozaka misu baza mutema mabe tala mama oyo maman Mireille Mala, tala geste oyo, à Salenga ya Western Union, ya $100 à moni na zolo la vidéo kaka makambu ya ba Beni, makambu ya Kasai, tala geste oyo. Mais à Salenga pona nini, pona maman Moisanza te, maman Moisanza mbongo oyo et kendeti et pas ya ba ndeko la biso oyo ya ba Kasayen, to e baksape na Kivu kuna bana. So za mama moboti. Mama moboti vraiment. Place aux hommes bazo bake bana misusu tala bana na Beni babomi bango avant-hier babomi baba bwa keli bango ka bombe so la mama moboti ozo mona place bazo sala bazo senga récolte à fond kokanga mutema tendeko oyo nga yazo sala oyo iboye bango nzambe pa ofutanga mboka na pe Congo pe un jour ate kozala na mutu moko ko ba teto mona ki bo mwasi wana dai ko telema exacte que non eza politique te on nga yazo lo bezali conscience ya solidarité. Et ça réveille à conscience. Et ça réveille à conscience à solidarité. Comment on a mon bot? Au moins là-bas la Syrie n'est pas au coup. Il y a biso ba tout à monde à Liboka. Ba maman miso na zemi na zemi ba pasole ba misi mwana bazi ba bambie nini libanga. Bazi mwana miso ya bébé na Kivu kuna balati bo mi mwana kufi. Wa mama mon bot. Comment on résister place au monde ba ça la demande ya fond place au monde que non bazo sala bazo benga boya na Lausanne to kutala pona misusu ko sunga pona ni congolais mutema mabebo. Merci maman mami ifomba mutema mabe mutema makasi. Pourquoi? Merci beaucoup bandeko la commune ya suka nzamba pambola bino ba obozalaki wana toujours. Merci maman Seila Rosa. Alors, Zama Pambola Bino, et c'est là qui bon maman Nicole Moisanza, vraiment, tous on a toujours pour la solidarité, pour la makambo oyo, toujours beaucoup à la niveau de mon cannabiso. Tant on a passé message boye, message n'a pas ça qui, au titre n'a commis trop c'est trop ezali. Tant on a congolais à RDC, au Fandidan, au raisonné, au Talina no lobby que non, poto oui. Bon, on lobby à poto les okende. Pas crise ekoti ya wati. Oyebite. Lona. Sala bolam. Tobo ito kotiaka komo na prière. Mais tant que comme il y a solidarité. Eza mbongo ba kombata te. Nga na zolo ba komba ba kombata te. Sala geste o ndenge maman o Mireille. Ba mbote mingi na maman Mire Bonare na peso ba mbote mingi maman. Ba mbote na maman Chimène Mawete. Sala bolam. Bolam ekolanda yo. Et puis, surtout dans ma etali nation na yo, vraiment, il faut, mbongo ya muki ata ya salaire na yo, il faut ebima. Parce que la nation, yo on nzamba sali yo faveur oye na poto, nzamba sali yo faveur te oye ko, et c'est un péché. Bino, kokaza to bien, bon mo isante to somela yem ta terre bolingo, to ke somme, o somela mindele mun, o somela mundele obi yo somela mundele versas. Kutuko nga kuna loba ba trafic de fiance ne simbaka ngongati parce que toyeba na batu nsusu tellement ba Facebook ba direct comment na ba photo comment ba tu super en na passe
alors faut vraiment ko a préférer mi que non aya relaxer ba tout tapage mais aime sou bana na yo là ça bango ba griffe ti na ba mbetu na bango ti na ba pyjama poto ndima que non bola ta ba griffe aso so ko zola ta ozo ba griffe occasion osa danser te et ça passe pour nani ba congolais vous am tema makasi kaka na propre pays na bino moko mais boza bato liboso bozo finga ka bato le Facebook bozo finga ko finga ka o étranger te à part ka nga yango nga na zolo bango vérité na si banda na kota na kama émission o ya changement de mentalité na nga moko change milliers na nga na ponaka donc na zawana na sola na n'importe qui te na sens na sola na moto na zo mona que non raisonnement na ezo ko avancer ga nebi ke ate na sola na mama Gotimbala a obakselanga implice mama nanga Amina Sidiba obakselanga implice mama mi efomba na sola mama Moseka na sola na papa Claude donc il faut otala ka muto ko bongisela azo bon omoni même mutu oyo so oza na mutu moko ya buzoba mutu oyo beba so oza pe na mutu oyo ba bi poko massage il faut fanda pe na massage so poza na ngoko mazoba fanda pe na bazoba okoma pe mutu abuzoba ya onga place pe na banda émission nga na kendara partout te na beta la seto pamba te eza orgueil te na tala pe nyoso te na ibisa ndeko moko kuta do identifier nga bi yo zo identifier nga na ketala so ba vidéo moko nga tala ba vidéo nyoso te ba kongole bo libisa nga ba ndeko miso ba bino bo landa oya nga pasi na zolo ba buzoba te so na zo ba buzoba mutu a se respectera otala nga te ya onga peni na zabo comme na se respectera na otala ba vidéo buzoba te na otala ba biloko buzoba te na otala ba biloko oyo ezoko ko avancer nga na ko partager loko o na yebi que non ezoko avancer mayele nanga et progresser na découvrir encore plus naza na ba futilité te na ba banalité te alors trop c'est trop bandeko pour la nini boza mitema mabebo pour la nini après soki bandeko na biso ba voisin bazobenga na biso to koma kaka o te bazala bolingo te non misusu bakomi kosala yango pour ba réveiller conscience na bino que non ba congolais boza conscience zéro ba congolais ba misusu bakomi finga biso ba idiot misusu bakomi koloba que non bato musique wana ya bandombolo mais jusqu'à quand pour la ni bofinga la kabila asali ni azoboma congolais azoboma biso lelo soki ba congolais ba telemi oboma misusu te akomi na mbongo faute eza ya banani eza biso moko eza faute na ye na likambo nini nana apesi ye bata ebele oyo te communauté internationale mais bango mpe bakomi kosala bino bavideo bazoloba na bino bazolobaka baguerre na biso au moment où bango bazolobaka baguerre bazolobaka ba est ya Congo bacongolais mosusu baza na Facebook baolakisa bavoiture bacongolais mosusu baza na Facebook baolakisa bandako bacongolais mosusu baza na Facebook baolakisa blouson sikoyo bafaute ezala ya banani ba congolais monsieur sur le moment où ba senga demande à fond ba congolais monsieur ba koti na magasin asombi sac pour approuver mutu asombi blouson pour le bakeno nga dans sa père mais ba bilamba ba griffe wana ba ya ba cher wana ba saila ngo pe ba yeba ke ba osomba ngo ba zape bato yo budget na bango ils appellent plus élevé ça va pas pour la biso ezalaki bongo mama Nicole Moisanza osaka émission tozokende wapi ba vidéo monsieur za na YouTube tozana toujours pour na changement de mentalité o pe ezali message pour na ko réveiller ba compatriotes na biso pour na ko réveiller conscience na biso jusqu'à quand bande ko bokozala toujours négligent sur makambo o etali kombo oyo drapeau oyo eza responsabilité il y a tout le monde et bah merci mina maman chouchou banjo merci bien na papa na biso papa Paul
na journée ya le 24 juin ndenge bozwaki conscience ya ko se réunir pona makambo ya Kasai. Nzamba pambola bino mama mami Ange na pesi ba merci mingi, et puis lisusu merci beaucoup pe na papa Camille ndenge azwaki lisusu pe courage ya ko passer message ya Kasai, et puis merci mingi na bandeko nyonso tout, et puis bandeko na ngai ta on a lakisi papier ya Western Union oyo ya mama na biso Mireille Mala. Et puis, esilite, soki nzamba touche mutema na yo, oza mama moboti, oza lipe na ba parents, yo o nzamba sali yo grâce. Oza na mama no papa no baza na poto wa, to bana no bazotanga wa, ye bana beni babomaki bana mardi na tongo ba bana batu baza na classe. Imagine toi que moi no baza na classe, oza nouvelle abo mama. Mama moboti, pa moboti, o sa ndengeni. Tala mama oyo geste asali. Nga Moïsanza depuis 2011 na contribué na makambo Congo. Lelo soki nzamba bénir nga soki occasion pesa melinga et puis mutema mabe salama et ko salama te bibelobi o tozolo na yango tokobuka. Soki oyoka makambo Congo o koloba te na cuisine koloba na salote mboka wana sala nde geste ko kanisa te lobi te ke non o ba place ke ba kolia non ezana batu mususu bazo liate batu mususu biso to banda ko tinda ba kiss to banda ko tinda misusu biso bazo pesa ba dra ezo koma pe misusu pe baza pe na ba yango eloko o ezaka sérieux bato ebele bayaka te même makambo ezaka ya buzoba bato bayaka mingi pe misusu pe ndenge ezana na peka ke non asali peka association pona ya buzoba kaka o te to aider bana mais bana wana te makambo mabe ezana simana mais bato bazo soutenir ezo buzoba mais bato bazo soutenir mais place o ezali ya makambo sérieux bato bazaka te yango na bisaki ndeko moko na vie so ozosa likambo kolinga te pe so omoni bato baye wana muke wana kumisa nzambe eza ba o nzambe apesi yo so baza pe ebele olobi te ebele wana bakoyelo ba problème feti ndele moko feti so pe baleke ebele bayeli yo ba problème ba critique matongi distraction obebani na bato mais so baza muke moye po obebana na bato eza te bako apprécier yo bien. Nzamba pambola biso soki nzamba touche yo o contacter nga o komenga a mama Moïsanza elobi papa l'homme le plus heureux abina mama Moïsanza ndenge bando sala émission na kanisa yo na pesa ata koka tozozala touche na mateya na yo pourquoi o sala ata o lobaka te nga bi non nga eza nzamba lobi to apesi gratuit to pesa ngo pe gratuit ezane batunde oyo nzamba ko toucher mitema na bango ndenge mama na ngai Mikael Mabilama na Allemand ndenge nzamba simba mutema na ye ba bareto na zotia na mutu awa tindela nga nini valise bilamba ya bilamba ba accessoire parce que lobi moi nzamba simbi mutema na nga na pambolo na comprendre te donc ezali kama osenga te mais ngata on a l'équipe oyo na senga eza pona Congo ezali demande à fond pona bana na Beni pona Kasai et puis lelo pe ndenge eza wana toza kaka pona kosunga place oyo ezozala touche yo ozozala na grâce ozolala ozolamuka na poto ozotangisa bana no awa vie ya bana no eza bien mpona ni okanisa baorphelin te parce que aza côté na bango et puis c'est lui qui est le mari des veuves oyo atelemaka mpona koprotéger bango ezala oyo te mpona msu ate ndenge papa l'homme le plus heureux azwaki idée ate mama Moïsanza yo mpe important nga nanu te ngai soki oyo asepeli papa asepelaki asali action na ye oui abi nga nazalaka touche na mateya na yo yango naosala action oyo mpona quand même que non voix ezika te mais ezwa magie mais bosala mpona Congo s'il vous plaît tozala motema mabe te surtout bacongolais tozala motema mabe te nga bana nasala ba action mpona Congo depuis 2011 ezala financière nazanga eloko te nzamba asunganga okomona olo mama Moïsanza teinture na yo teinture ngo mpe kotala boye mafuta mso pakola malamu te mais nzamba azo remplir yo kaka na babote oyo ya lola nzamba pambola biso tokutani mbala nsima babutu malamu na bino nyonso tu bye bakombata baleli Congo plus jamais sana Congo na sa otikanga na lela sacrifice a Lumumba otikanga na kanisa bapasi ya Kimbangu otikanga na lela Antoine Kingotolo babundela pe Congo contre ba impérialisme balongola pe Congo na mapoko ya étranger
tala batraître à Congo baposani pasi ya Lumumba non ya Kimbangu papa mama basalaka tena likelemba kolia na Congo plus jamais sana Congo nanga. Souffrance coloniale, souffrance esclavagiste, souffrance à dictature et souffrance à guerre civile, souffrance en exil et souffrance à bas prison. Papa ya baliena sani biso na mabele, lavage cérébral et colonial oyo pasi non 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 non, ah non non non. Roma simoki mamu. Congo ya kipa vita na ngai, plus jamais sana Congo na ngai.